Eh bato ebele ba oloba mutu bato misusu place faire abandaka la misusu bazala ete. Bon to boyite ba ko pekisa mutu ki fanatisme te ke ko za golwa tete. Eza avina yo so sepeli ko sepela na faire gola wa golwa. So sepela na ete wa no pe golwa te mais osem so linga no pe bonne musique. Vraiment. En tout cas, baluka ba retirer ba parole na bango ba solo la ndenge famille ezalaka parce que famille nyonso ba problème ezanga te. Place nyonso. Ba ma passe ou ba botami libumu moko jour moko mais bazo bunda bazo swana. Donc place nyonso ba problème ezanga te mais il faut ba yeba ndenge solo ma na biso to ko bimisa ngo na média te. Vraiment. Ozomona. Eza ngo mabete ko loba libéral eza lokwa liberté, c'est pas eza ngo mabete. C'est pas mauvais mais comme on a lokwa elinga mité. Botiki ngo c'est tout. Bino bo Monica wa liboso na ba moko bolobi mais boyebi te makanisi na ye ezani azaki pe na mambo ebele po azaki ate aucho ya azaki ate akende ba poto na ndenga uti ba Dubai asomba bilo to oboyebi ozomona na minute ndenga za kin atanga bengi oyeba ke wana pe lokwa baba golo malgré ba te kombo libéral akobenga bango pe afanisa bango nyonso ba ko vanda ba solola mais akosolola na bango ba moko boyete po esa makelele oyo oloba ebeti makelele esa bien tant que parent un vrai parent a ça la jamais confrontation bongo. Stade de Martyr, Félix Oisé quoi aussi na Stade de Martyr na mois de mai. Ah bon ça ni na ouais. Ou bon ça ni. Ça ma kankao. Plaisir d'être là pour vous présenter cette grande émission qui passe dans votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Source TV. En tout cas, c'est bel et bien votre émission, la source de star. Babi, vous s'abonnez massivement sur votre chaîne, vous activez la cloche de notification, commentaire, j'aime la vie, vous partagez l'émission et vous savez vraiment bien collègue Babi. Un grand merci à abonné mon qui nous soutient depuis Paris, Babi, président CED depuis Paris. Il y a fondation JDDC. En tout cas, merci à toi pour le soutien. Babi, il y a Tarkabio toujours derrière la caméra. C'est lui qui a maquillé Moukoalo. Si vous maquillage à Moukoalo, c'est Tarkabio, mon réalisateur. Aujourd'hui, je ne suis pas encore je suis avec mon invité, Nana Kabena, la Gauloise. Vraiment. Avec lui, on va essayer une fois de parler sur les actualités, toutes les actualités concernées musique, jet set, et il y a d'autres musiciens qui sont soulignés, qui ont analyse. Il y a Tarkabio, tu peux ouvrir quand même la caméra que je puisse prendre mon invité, Nana Boni. Bien, Bertela Tumba. Très belle, hein? Ah, merci. Je peux quitter ma casse. Malgré Mikolo, comment tu peux bisonga? Mais mon bureau c'est Congo Source. Mais je sais. Peut-être que mon bureau Camille boss na biso là. Et ça bien ma casa ça là. Département na chose na place corriger ma papier, chose na place présenter journal Camille. Ça bien. Mais on bien. Naza bien quand les 24 juin. Oui, bien na martyr. Bien na martyr. Na okota mbamo na offert brûler biso. Kasi sango nde to na ngo mikolo yango na ti martyr nde yango wana nde sango to na ngo na minute on attend oyo. Le 24 juin ba golwa nyonso. Na ba gladiateur boza ebele le 24 juin. Boza na boya yo kaka musique. Biso to yemba ka biso musana biso eza musique. Bo kasi to kesa ni kuna. À part musique lo ni to kesa kuna. To ngoma mutu te to tsa mutu mala l'aise te. To ko étouffer mutu te mais to keka koyemba. Kabena. Stade de Martyr, quand on parle de Stade de Martyr, tout le monde a ka musique te. La première chose que s'attend dans ils a plein. Mais bino bana bo lobara li ka musique boko ko beta pe musique mais bo fouté côté à plein. Siko plein wana o bino bo lobela wana. Ezaka batona nde ba ko tala batona to batona no so ba ko ta musique. D'ailleurs moi to bandaka na musique. Pour avoir plein les salama pour la musique. Ya biso to lobara ke to yo sa musique mais on ba plein to ngako lobango te. Ya bo to linga buka mona buka kukila. Ya bo sombi tapi na bino moko. Mais oui, papa avait à boss. Taka le padre. Babi bo. Et babilo muso
linga ngo tete ya boyi na yeke aselo mo boye comme batu ba ko mo lobela ngo asele synthétique am muto asele lebo asele te asombi ya ye ya sika na sa choqué bi pété après concert na otika na na martyr les Gaulois na martyr bongo ça na ngo martyr ageluka su stade musu pa ke tsango mais fallait pour patika ki pe na martyr ye pa otika na ye ye pa otika na ye kabina nana stade de martyr au bozo betela tolo mais tozo mona pena ba propagande pena fort bozo sala ngo to éviter manque de moyens to ni ko de pena propagande pena ya makasi ba communication ya makasi na stade de martyr tozo mona ngote neti ba moyen ko lobela ngote wana ko lobela ngote o ebi ke faire go la boss lakini awa na Congo ya mise motele ki faire go la ndenge no ya makambu ya je kwa teba mise be na défi ngana auto somba car ya autant ya 300,000 balles dans un mois ba misu ba kokango te acha ba na défi te ba mise o bango mo ba yebi na tia ba na défi pour comprendre mama mbongo te promotion ezali parce que tombe na oloba de ke to beta le 24 juin ba to ba oleka ba oloba ke to beta le 24 juin promotion wana te siko promotion ba ngaba sandeni ndeti ba pib e bandoleka si je me trompe pas na fin à mois avril to na début à mende ba pib bandoleka mais promotion et ça parce que mutu tout Gaulois nyonso oleka na internet alobelaka yango tina moi te que boza moi na retard parce que stade de martyr kala mingi te mais bino boza ba pib ba mais pourquoi pas bobana quand déjà dès le début te retard exact pour déjà mamba martyr déjà date c'est pesa mais déjà na début à année vraiment le roi déjà pesa mais na début à année mutu nyonso to azango na mutu abi que le 24 juin les padres ozala wana na martyr président Sedo JDDC depuis Paris Sied Tiamundele en tout cas président de coup de chapeau à vous pour la maman sur ça na soutien na yo et ça a biso bien vraiment koleka les padres faire go la ba visa ponda gérer Zamba pitu botoko mon dire Blaise Polo l'ami du boss Guilhem Avakala abe na boki bat na bisoti pe boka Nana Kabena oui Boza na préparatif pour la martyr le 24 juin mais il y a un problème sérieux que non entre bino ba Gaulois moi bokabwana ezali koto kwa toyoka ba Gaulois libéral l'autre fois to mona bango ko discuter na ba Gaulois ngambo mususu ko finga ba gouverner Gaulois ko finga ba les bogards de la presse pendant que bino ba na papa mo boko ko sala propagande pour na comme na bino réussi bozo soana est-ce que et ko sala pe shit te pour na makam na bino ya concert ya martyr bon et ça la shit te pour faire rigoler za de affaire on comprend la d'affaires banda kalava bango ba yana nous faire azaki d'affaires ti lelo et ça na ngwelo moko te shit te mais eza mabe et ba te belé ba lo ba mutu ba musu sur place faire banda la musu bazala été bon to boyité ba ko pekisa mutu ki fanatisme te ke ko za Gaulois te eza avina yo so sepeli ko sepela na faire gola wa Gaulois so sepela na été wa no pe Gaulois te mais osdem so linga no pe bonne musique vraiment et faire banda na ba marosita na biso ti to ke na ba marosita na ba petit na ba Christelle moi ngoma sala pegi kiwa bango bando zate ba Julie Chikambila vraiment on comprend de na mettre pas là dans l'enseignement et belé bazala te da ba gouve bazala te ba les tenga tangi komba mutu te siko ngai siko na linga ndete ba désordre o ba sala parce que ça sens te ezali kambu mususu tango ezali na place ke boleka nango na média il faut bo vendre lango na bino na bino po kombo wana le monsieur libéral na le mo pe papa va liminer yango te toza ba Gaulois toko vous comprenez mais ezate ke créer ba débat po bango kuna pende ba libéral bana ba pe ka ba Gaulois balinga pe faire rigola mais au moins bazala na moi makanisi mo boya ko vanda ko luka ko solola balongola ba makanisi na ba trouble o aleki fingi po bana ba lesbienne ke ba bango ba muso baza ba lesbienne ba sala raboye muso aza ko kanga baninga bandoki ata yo ce n'est pas bon je vais pas aimer et c'est pas singate ata mukiete semaine prochaine on va na rep ba Gaulois o ngana omona musupe na solola na bango en tout cas baluka ba retirer ba parole na bango ba solola ndenge famille ezalaka parce que famille nyonso ba problème ezanga te place nyonso Mama passe à où babota mili boumou quand jour moko mais bazo bunda bazo swana donc place nyonso ba problème mes angate mais il faut ba yeba ndengo solo ma na biso doko bimisango na médiaté vraiment ozo mona ezango mabete ko loba libéral ezalo kwa liberté c'est pas ezango mabete c'est pas mauvais mais comme on a le roi elinga mité botiki yango c'est tout mais faire ego là il fallait qu'il pote biso to comme on a que non faire tant elo kwa na salami faire ego la bengi ba Gaulois mususu wana bazana na kusanda bazana na kombo to
bazala gaulois tout simple mais fallait qu'il pour na biso fallait que benga na ezala libéral na o miso asangisa bango so na bango mais ko benga ngambo mususu ko so na bango ko tika ngambo mususu parce que biso moto zaki to moyenda benga ki ngambo mususu bakende ko so na ye mais pourquoi ko benga pourquoi pas fallait que benga bango nyonso pour pesi lokwa miso na moi teti que a moni ko to faire rigola bengi biso bango bengi bango te ba gaulois libéral a yebi bango te tu vois pas que c'est pas bien et tant que papa so bana mi balé bazo soit na makasi oko conforter bango mi balé ba mon côté basola na moko OK ovandi na oyo oki makanisa oyo OK ovandi na oyo oki makanisa oyo après opesi conseil après osenini osangisi bango bino bomonika wa liboso na ba moko bolobi mais boyebi te makanisi na ye ezanini azaki pe na mambo ebele po azaki ate aucho ya azaki ate akende ba poto na ndenga uti ba Dubai asomba bilo to oboyebi ozomona na minute ndenga za kin atanga bengi oyeba ke wana pe lokwa baba golo malgré ba te kombo libéral akobenga bango pe afanisa bango nyonso bakovanda ba solola mais akosolola na bango ba mako boyete po esa makelele oyo oloba ebeti makelele esa bien tant que parent un vrai parent a ça la jamais confortation bongo eza so bozana parquet so ko soine leki makasi ba solola na moko solola na bino nyonso te obo moni peut-être eza abandi kunya oyo sala na sima boyebite. Ok, d'accord. En tout cas, comprenez bien boyo comment makelele batu ba kolobaka, toza vraiment na terrasse, toza est ouvert. Moutounion ça loba. En tout cas, beau comprendre biso, c'est l'Afrique hein. Beau comprendre biso et ça un problème en tout cas, veuillez nous excuser sur ça. En tout cas, babi Stade de Martyr Félix Oisé quoi aussi na Stade de Martyr dans mois de mai. Ah bon ça ni na ouais. Ou bon ça ni. Ça ma kankao. Kabena. Ouais. Que c'est qui m'a bien oui. Non, na c'est qui pour na kanda. Non, la si question la ngai te viens Félix Oisé quoi. Ouais, bete la biso ba fimbu na. Ezara image qui par exemple na Stade de Martyr Fimbu chicote. Ce qu'on a Stade de Martyr dans mois de mai. Ferrego là le 24 juin. Bah bibo. Il y a beta na mai. Il y a beta na mois d'août plutôt na Bosani na mois d'août. Ce qu'on Ferrego là na juin. Donc on a koloba force na Oisé quoi. Abeta kaka po ani musicien to ko boya na biso te. Ya na logique mais batan o ya ko beta ba Martyr. Il est déjà. Ah, Kabena, ouais, il ba tani kasi yebisa. Ya batan wana ti basira tindi. O ba seri wana. Ba seri wana mama. O ba seri wana. Ko beta Martyr. Ndeti na temps oyo. Soko beta na parce que les musiciens, on mona na normal peut riti ba beta Martyr ba batonda na bango te. Mais abeta ne pe ka musique, ba to ba yaki ba yoki na bango. Abeta ngo kana ndenga bongo ile kana ngo bien. Mais na temps oyo ya ko beta Martyr za ba temps. Donc on va attendre avec na succès ko temps succès za ya diminuer. Eza yango yo diminuer te mais aza sundenga za ki wana. Muta to sa featuring na Koffi Olomide Maya Opi ngomba Opi. Ba nzemba batu musuba nga ba lobela ngo ndeti ba omba na Koffi so ba sala featuring na temps ba na rendre ngo beta makati. Ndeti na minute oyo loba peut-être so ba tiende ti faire rigola na l'autre là ba sa featuring de beta makasi. L'autre là ndena. Vous comprendre. Faut comme timba na premier. Na timbi na premier. So ba timba omba ba sa featuring na minute e beta makasi po eza événement. O mona ta wera na jibe ba na succès makasi mais lo so ba beti nzemba omba le eza so na gaz makasi te. Po gaz wana bazaki na ngona série wana. Nde ba kokai ko sa nzembu. Ya lokwa nde Oisé ko basali nzembu na Koffi na ma beta ya vrai chant. Mais siko lokwa de ma mwana de le ka ba comprendre que abandon distraire biso. Et si et moi ça na besoin na gaz wana ezapenda te. Mais viens pas azaneka lokwa bino ya kande bino bobi bola ba bino kama plainte viens pas bien azaneka pour ma plainte ya plainte pour ma spectacle. Problème on a lobi na autre. Dans boko beta na bino pe na vie ke non pe kande ma po bino pe boko beta na ye ta po biso beta na ye. O est biso to dans orchestre na lo baka e kendelité bino pe boko beta na bino pe pierre po lobe na bino za lokwa mo mo na kata position de faiblesse. Non pas bozo banga. Na position de faiblesse te. O moni batu o ko loba na ko lakisa na ko sala bo na ko ça non inutile vraiment vous comprendre pour faire rigoler na nga bien te que aza grand que lelo faire rigoler na Martyr soit beti exagéré
Ozo comprendre vraiment exagé tes appena plein mon surtout aye bien bongo Félix mais to bandolo bakake to ko sala plein te biso lo to yo sala kuna eza koyemba ya mamba plein te ya mamba musique o to yo sala so to bito bandolo belaka ba plein c'est que na koyemba ngo to kipango sute po musala biso za musique ozo comprendre ya kande monde polo bi waze kapani na tina plein te ane na tina spectacle ya na ngo pe mabete nyango asko na bikake eloko neloko ezaka na temps nango ozo comprendre ya na temps mususu tongo da na gaz wana da na makambo wana okobeta pe mais na minute eza lokwa kofelo midele lo est-ce que kofelo abeta sous martyr to we ranson to jibe piano eza moi passe aime sous ba lo bango te so ba beta martyr parce que ba sangana ki vraiment o mona elo mo be kufa da kala ba sangani producteur asangisi bango atipe ba mbongo ne anje po mutaza makambu na eso ba tele mbongo ta oyate vraiment ozo comprendre wana nde bongo kabene so ki bandi mikolo so ki le docteur ignorant héritier wata et so ki mukaje international o ki ya bandi ba gomme bandi belebele mikolo so ki yango bandi mo ezo beta mikolo yo ki te neti ndembo ya mukaje nene mukaje international ya kasi faut expliquer ngai te na ndenga mabete ya rebo chulo na linga ke no mingi rebo na linga ke mingi na linga la couple ba na innocent kuto yebite tenze mbona na 8 ans otala ngote omoni biso be mikolo to a trop pris na mabambu to ala ba concert ba martyr omona biso pe tant que ba golo pe to préparer na ndé na biso mais non na 8 ans yo konte c'est que bimi moi sika na ka kanze mbune mo ba ça qui a contaminé na mona ke za ki toko clip bien mais oh le bien ngana non na tala ngote mais na bi ke rebo héritier pe na ozi chance otala te héritier sikoyo elo esanga passe pour héritier omoni héritier ndazana ndesina ne passé album héritier na ebité bete banzembu bien siko mabe kaka ndelo nga monaka mabe fallait pas beta martyr na temps o abeta ka wana ndeni nani omoni elo esanga passe parce que na ebisaka o de yake eza suye ba moni place o batu ba kufi place wana esenga fu ba purifier yango ozo comprendre okoyela ngo ba vitesse te ozo mona siko tanga beti martyr ana ese nini elalisi na banzembu na ye elalisi na mo makambu na ye ndeti nzembo lo balanga non na yo kiango te vraiment non na yo kiango te donc martyr ebomi héritier martyr ndem te ebomi héritier martyr ebomi héritier OK donc martyr ebomi héritier ebomi jeune na makasi ndeti nzembo na na yo kiango te bongo gomme qui ont des gomme pe na tela qui ont joué na TV mais na tela qui ont du col mais ces derniers tapé pas vous avez bêti 3 génériques mobimbe pour la lana qui ndende na mona ndé asa mikolo to na nyongo wana lisusu na nini donc na mona fa bugaz on dit a combien de ça monotonie mo quoi na ba générique au monde au monde a combien que na monotonie a bandela babilo mo neti côté daki tambolo dendo koto dendisa koto ni le boy o mo ka babilo mo kwa na ka ozongisa mikolo babi musamuna na fanfare mikolo est quoi rien na fanfare musamina ondene musamuna ibet animateur ya Fabregas na ebna nga yete ya bo sa pe be fa ba musicien na bino bo tika ba système ya ozo bosi mo problème yango nde yango wana comment bimisa ba musicien est-ce que moi ba otuno boy o yebi ete ça fait mal hein. Nous sommes ici avec Nana Kabena, babi tozo sur la bombe makambo etali musique Nana to koto na likamba faire dynastie oh dynastie zo bimalo ebimité dynastie c'est en février bimité to zelaki ma ba ki date ya souka c'était le 3 mars parce que c'était aussi le jour d'anniversaire à Ferregola mais nous étions surpris dynastie et misté au bozana la finissage té ba travail dans le site parce que bino ozara toujours quand on a raison to éviter tozo zelanine arrivé à Yesu tozo zelanine na dynastie hello ngana kama ndeti dynastie oh non avant faire un album 8 ans c'est non 4 ans 4 ans et demi à bimisa album té ndayo bimisa dynastie un wana oh tilelo et na marché et bêta vraiment parce que ndeti dynastie de wana azaki baninga mais ba misusu bakomi ko bakisama siko faut apesa mutu nyonso tout chance asa nini ayemba je n'étais pas zolo ba peli kamka communauté de SSC bo bete bakara bo bete bakisama je l'étais bisu ba bete bakara mais kasa comédie nzembo esili bino ba yena retard bana bwana ko zela nzembo bo aroyemba ngo kaka po de asa zo déjà mbonga caché aroyemba
bango kaka po bango on a la vérité bango ne sonde bana bazo bambongo ba caché azali bazo bambongo déjà ba caché na bango bazo le bambongo po soka loba azwa mbongo caché talinga linga jamais ba leka na TV ba loba ke Gilles Eta oyemba na dynastie ba album ba vétéran boko mo ba sala ba kala ba sabata kala te ba to ba sababa mikolo te bana ba 50 ans te bana ba jeune te ba kisana ni malade malange plutôt aza muto ba te malange ba baxé par rapport à expérience mon ne ba tumsusu ezara pour une expérience yana mutu mususu ata kolima an expérience wana ya oyemba eloko ba vient na biso ba Carlito po Carlito so ezaki kando yemba ba musique profane ti lelo mais faire sala na featuring kwa linga ke mingi ba vie ba débat ba na so bazara lelo même makambo ozo comprendre même makambo malage ba bakisi na sens que pona musala ozo mona mais ezala ba te bele pe ba bakisa mi fait rôle nga pesa bon po dynastie de wana abeta ki on esprit te ke aus album na ye orchestre na ye abeta on esprit ya batu au 500 batu ba miseka ya maison mère mais ayotala ke ezaka ba mise ya maison mère te ezala batu na batu mususu pe ba uta na ba orchestre mususu ba osani ba okota na kati vraiment o mona ba de match ezaki papa chéri ba de match mais ebima lelo te e umela pe zo ki temps mais batu bazela ki on lelo ezate vraiment ezali nango ebeta nango zebuka ndeti générique na ebeta makasi vraiment zebuka ebeta vraiment na ndenga jeté batu bazela yango ba consommer ngo ende mona dynastie batu to ba mona ke de no eyete ba consommer non po de e yakala mingi te bo ba sape ya Jani oui ajani po kota masolwana po ajani pe bi papa avalinga ajani mingi papa avalinga ba Jani na ba Serge surtout ba Serge Mabiala faire alenga ba vona ba makasi mais so ba sipe moi héritier wa taper ça on peut bien ya lo baraza tante azali na featuring ne muso alinga ça na l'autre là tozela ba sa featuring ba ombaleti le pe na tout monde azali na featuring mais ba wanga na ye pe o ba yebi baza au courant te on moni problème nyo soki ya ngwa ye asa na maramna azana ngo peut-être mutu pa rokota ne tinga pe na omona na idée la msunde Fabregas peut-être Fabregas le ba Fabregas le mususu Fabregas mutalobi ko to bino bo chara likambo ya moto Fabregas abiki non parmi grand chanteur mais la souka na nga lobeni abike eza na mission mota yemba loko affaire kana mission ozolo soka nsi na tala ki yango te yemo lobaki yango abi na mission o yemba loko affaire te mais faire abi eza na mission oyo jamais o yemba na studio ndenga yemba na studio ndenga yemba na concert eza ka affaire gola donc po abi ya lobi na ndenge basala classement mais yesu ko selon ye amone ke ndeti na Congo awa na génération ya faire egola OK muta yembaka makasi loko affaire azate po faire yembaka na concert ndenga yembaki na studio vraiment ka yemo Fabregas alobaki yango andimaka ye na oboya epwani andimaka oboya na oboya Fabregas te ya boya ne pe batu te loba mutu mo basele pe mama be ngo mutema pe suka ke mutu pa ko déconner po to abatu mais azala garçon mo azara bien mais comment on a poto actualité tout kokota ya Jekamino et pas ya Fabregas est-ce que ça peut pas créer des problèmes pour le pas ya Fali pour pas direction maman Fabregas est-ce que koko créer sous va prompter entre les deux personnes parce que elobeli ya Fabregas dans l'émission c'est comme ça mimona que non c'est comme ça ko boire comme moi ba flèche moko pour na mutu ninga mutu te ando boire kate netinga kuna sepende Jekamino ki kuna Joseph wana mutu na ngai ande wona ngambali Jekamino na sepe makasi ndake po Jekamino autokuta na ba problème bela ki kutu mais azaki négligé ozo comprendre par rapport à ki bandozo soin na été bazwa ki soin na été Jekamino bela ki vraiment bela ki ozo soin na ndeni ba bakabate o comprendre Jekamino pena bela ki azwa ta bela ki akota kutu hôpital nana bandazo $10 kasi $10 mbongo o ba pesanga o bazaki na ngote yango wana ka nde yawane bazaki nao yango nde bazale na ona poche yango ba pesa nga mais quand même les pères des enfants s'occupent bien de ses enfants c'est maman na kubana nga ba pekisenga ba bisenga manana koloba no lisute yango na linga su koloba sute pozo na bina loba na nga na ba no so na continuer ba mission na nga na bimisa ma musukutu donc elingo za grave mais teme ke bana nga ba pekisenga na okepe bana na ngai yango ni na linga su kolobila mambo ana tena ko loba mingi mambo o etali ngai le padre tant que gauloise
Et pour on a bête biso tolo so papa envers aïe bête langa bato le berte langa so papa et kasi moi kasi na la bête à la belle là mais ya zo ma pe déjà nana so kufa to yo souté nana et bon mutatele mi ba kufa eh ata yo moko penza yo biliwa obi ko lobi pe moi mingi nga linga ko tango yemba linga ta na yemba ka sala nga je n'en peux plus j'en ai marre okoki oganga osecours na kati ya ebale atozomona moto te bolingo ekomelinga touche joue nawelaki otonga gratiela bolingo na mabele oyo oza na boyaki otuna tala lelo oyo nakomi zobazoba mikonda lopango na maboko lopango ekule bolingo enanie sango fungolanga porte à couvent enfant prodigue na tubela na kende qui m'en sert bien que de jeunes a violé ve yambanga pardonne kokite yambanga le padre eza le 24 on a déjà fait à ça zwa te nazaka déjà kuna ozo comprendre eloko bino nde bozela na kota nde studio na yemba kokota studio na siko so moni ezwa ta pour faire pasaki na album nazo préparer asu na dynastie na nde so na mamba martyr ozo mona aza mutu moko toko surcharger ba bilo ebele te ozo comprendre azaka déjà na kati ya makambo donc ozo ya faire ba vina ba visa konda bazana ba jires zamba ba nsie botoko bavela nga l'ami du boss Guillaume Avakala ba Blaise Polo bavela nga ba Shagi Moussaou na Sidaf bitaka nde na biso kese papa avait mo le padre mais supra nana fo wel saka ya po bina fila aussi déjà ko bimisa ben azo pela déjà mikolo donc fo wel saka po na ya boni boyeko wana voani ya batuko nana ben na ko na émission na mona yemba be mais na ndenga nzembo na yembi na sepe na ngote na tala on joue na TV c'est na Telecom na tali pe na nzembo na mikolo yena na Cindy Dio World na Cindy Dio boye meyo comparer ben suna Cindy atala non comparer te mikolo yena Cindy ba otambola kanga na Cindy pour moi moto ce que zo kanga mana pour na former c'est pas mauvais est-ce que Cindy reformer ben tozo kenela na sens te reformer na sens ni formation za la nini moni mutu soka yo za formation ezaki ayebi na yedi ali kamwana mais ye aza former pour na nini akoma na moi niveau mobwe ozo comprendre des alaka peut-être ako kanga mana wana pour Cindy na mayele makasi ya chant akolo banete koto yemba koto sala boy wana ya mabete sigonze ma solution ben beti te simbite nga sepe na ngatenda yembi na sepe na non abandela peut-être prochainement soit yembi nze museko za bien mais siko na sepe na to zele to pese chance na album ya détermination ezoya to pese chance po ezala ka bongo bandeleza moi passe bizorbi to komi wapi tisiko ezokanga kaka yo moko to yebi mayo lobezate lianga bor yo kasos yamba sos aki ifuelele du ifuende nde mikolo ebeta ifuende nde ana tanki ifuende nde makambo na minute odon bizorbi nde makambo pa wana sutu ana nzembo na bisa ba carte rose tana nzembo alita chamala nzembo wana esalanga ba fere na nzoto mo char de poule et comment ba fere do ba nzembo wana esalanga ba fere na nzoto mais tana mo mke poto chiter na biso po émission comme dina on a suka yo salaki na yo imo ole opesanga l'amour lelo ekomelinga l'amour balobaka l'amour est aveugle ezaka poto limbisana na mabe quoi qu'il en soit kananga ekomi contraire na balance bolingo déception ekomi obomanga ye vraiment nandimi nakufa ye nafane pene na yo ke na vivre sans bolingo alita système d'exploitation ya bolingo nanga souci ekomi oboma soki ozongi te za niawe basapik ba marathon, ba marionnette, ba ifunania. Nana, nous sommes arrivés à la fin de cette grande émission. Message de la fin au fort pour na ba fan nyonso ya Jet Set, ba Gaulois nyonso. Message no groupe c'est plutôt se séparer na biso. Conseil no pe sa ba Gaulois nyonso. Botika biloko wana botika distraction.
botika vraiment distraction tozo préparer martyr eza concert eza événement et la première fois président na biso abeta na kati ya martyr totika ba dispute mo boye zanga tina ba mamo boye banal pona mona ngo et même pas dans le sens. Vous avez peut-être un concurrent mi balé mon bimba donc faut vous en moi qui n'y a. Ba concurrent de bané. Quel bateau a bêté qui stade liboso la bine. Biso to bêta so stade pour te défier mutu to pour la concurrence à mutu to bêta ngo pour martyr bané da ko bêta ba kester ba bêta ba wera ba kofi pour la mutu te. To bêta ngo pour la bongo. On comprend to bêta te pour la défi to pour la mutu te. Ngane no apesa ka conseil na bagola botika makambwana. Vraiment. Batika makambwana botika ba distraction botika rofingana. Ça se lave en famille. Si vous avez un problème, vous avez beaucoup de solo, botika ba mambo na po. Biso to banda mambo banda kala, banda ba marosita, ba mettre pas ba inde 3, tu to ke kuna asima parler du peuple kuna. Donc ba mambo ezalate. Botika mambo na botika o distraire, biso botika pe o distraire papa Hervé. Botika benda calme, botika e mutu na e et réfléchir bien mambo na e o sala. Nana un numéro de contact et puis on se sépare sur ma banga pe pas nous là ma banga babina na kabina là ma banga. Après si ba vient na tout o ba la on boire até. O ba linganga mingi na mo. Aussi ça a le courage au boire ata yo mo penza. La petit dans boire. Nana bana ngai te nana Ritz Balondo nana Joseph Balondo nana Legri ya Koko na ngai tara nana Koko. Qui sinjora ku fait mes condoléances. Mes condoléances ya nzora wana pe bandeko na ngai tara ser na ngai pire ser na ngai Bibi Secret. Vraiment. Wana ya na ngai Bibi Secret qui sinjora mes condoléances vraiment les plus attristés. Eza mambo ya ka eza ndela biso nyonso bozaka makasi consoler moi na po so le la pe mingi wa dopesa moi na passer. Moi consoler moi na eza makambu e ya kala nango na pesi mbote na Judith Chikambila na pesi mbote na ba vie na ngai nyonso ya ngiringiri na ba vie na ngai nyonso ya Kasavubu ya Bandal ya Yolo ya Matonge partout na bila na Bandal c'est Paris Paris n'est pas Bandal ya batu nyon dans la pesi batu tout ba mbote on comprend batu nyonso tout na pesi ba mbote famille na nga Mariam Christian Evelyne Yves Naomi Baya Yves no nanga Yves na message obenge ya Yves Tony voilà no nanga la pesi mbote na pesi Edimbote na pesi Jogo Isama mbote na pesi Glody mbote bana lupangu nyonso ba Gloria na moni pe vie nanga Cheche de bal vie nanga Cheche de bal obo luka ye waza mikolo Camille peut-être ça ne featuring moi viens na biso bana quartier la tente na aussi que là au sous qui c'est biso pardon s'il te plaît babi en tout cas merci à toutes les personnes qui nous ont suivi avec beaucoup d'attention soutenue merci à mon boss Jirel Sembode qui est depuis États-Unis d'Amérique merci aussi à mon coordinateur avec Abamba merci à Yatar Kabir qui était derrière la caméra quant à moi je vous quitte on se retrouve prochainement même chaîne avec un nouveau numéro bye Christelle Sona Bambote ya trop moi nzembu mo to pardon Bambote était mais ceux qui ça émission na moi nzembu J'hésitais, j'ai douté de lui, j'avais raison. Son amour si crémé, dangereux plus que du poison. Il m'a eu dans sa maison juste pour la pendaison. Sur la terre, nul ne peut se taire face à Gessi et Samawe. Son partenaire de rêve, on s'est donné front de manière instantanée, sans beaucoup réfléchir. Gessi et Samawe, ignorant les conséquences qui sont parfois mortelles. Gessi et Samawe, fort Nigeria, ça pique comme du piment dans les yeux. Qui toque.